Baindo totelema et c'est moi pesa ici ko bazo so banda ko na bino et pas wana bozo bi penza ibele bozo ko sepela émission et conscience bandi émission esunga ka moto moyindo ami yeba émission sala ke mainyo so ba pimela moto moyindo ba ke ko kundola na tina ko ayeba yango de yango bandi mokolo mo lelo to ko lobela actualité ya mboka Congo lelo to so mona ke ba politicien désordre total ba oyo ba yeba lobi ba oyo ba ki lobi be et comme le système ya wenge ndenge zalaki bande ko jibe so balobaki buina tongo bande ko weka na poko ba ke ba ya noli to ko vivre na kati ya politique ya mboka na biso to ko solo na yango to ko solo pe so phénomène ndenge biloko zo mata se ko mata et pas wana ba to so ba yeba ka ke les dollars la majorité du peuple congolais yeba ke dollar ça la paix président Kabila mutabane ko matisa yango le président Kabila qui une année déjà yango dollar so ko baka na ko mata sikoto lo bapeni président so mutamata yango to ko solo yango ba reso za kanini se la Kabila ko ne mata to ko solo appel lisusu na kati ya mboka na biso Congo ko landelela basali ya Nzambe o lelo makameso leka na beni bituma na beni nenge zo solo awa bande ko bazo ko bana ko kufa mais na église zo mona ke témoignage ke ndenge Nzambe azali ko salela biloko na nyonso to yango lelo to sabiso moko te to sa moko pe ndeko na biso o mokolo na mokolo to soko ba masolo azosungaka bino ebele ya bandeko o bozona na ke émission ba yindi to telema na nzela na bango na boyebi o bazwaki pene mokonzi ya bangunza fo mokusu ke mzala pano na ngola ndele to solo na susu na ndeko ndombele botali mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pe na bandeko nyonso ozwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo ndeko ndombele to ko bandelela pena lisolo na biso na esika ya masolo ya beni lelo na beni to mona ki mopepe na pene silaki moi presque un mois nanda mopepe on silaki lobi l'équipe population revendique qui départ ya MONUSCO mais to mona ki na décembre sous ba ba renouveler sous une année ya MONUSCO mopepe na meka mo bolala lelo ne to so la awawa mopepe ona elamuki makasi tu raison na kasi ya beni kasi eloko penanga na interpellé eloko penanga salinga passe ndeko ndomele senga na tino mutuna wana awa na kati ya Kinshasa tongo midi poko tozomona ona ba télévision ba pasteur bazoleka na bandimi na bango miracle o Yesu azali ko sala pona mboka na biso Congo mais ozomona na est mukolo na mukolo batu bali ko kufa ndeko ndombele tango yopoza mopandisa ngolokola na tango ozovanda pena na TV ozotala ba information ndenge bandeko na beni bazo kufa ozomona ba témoignage ndenge zoleka bozo embela ngo ndenge nini ndeko ndombele malobe pa na bino ndeko tambi esalaka pasi bolobi ejei un mois silence kimi ekotaki na beni biso tokoloba kimi ekotaki te mais média nde a négligaki information ya beni po ya bango ifalaki ba fêter Noël po ya bango bato ifalaki ba fêter Nouvel An alors ko diffuser à jour information ya beni et ko boma ba fête roi bandimi ko sacrifier bandeko ya beni mpo bato fo ba fêter Noël po bato fo ba fêter Nouvel An oyebi ezali kosala pasi tolobaki yango awa tosalaka ba grand plateau na bino na ndeko ngeleka na ndeko pero tolobaki yango tolobi peuple nda fandaki na MONUSCO peuple nda lembaki aussi longtemps présence à MONUSCO kozala na beni bakotikalaka kozala kimia te ata na seconde te esika nini mboka nini MONUSCO azala to oni azala et que bato wana mboka wana bafanda kimia to demontraki awa bamboka yonso yeba bimisa bango bamboka yonso yeba bengana bango nde sima bamboka wana ezwa kimia mais bino botiaki te bo renouveler na MONUSCO bo moni te ke bandi ko renouveler na MONUSCO c'est ko renouveler ba massacre ko renouveler na MONUSCO c'est ko renouveler ba tuerie ingeta ba renouveler ki na MONUSCO na décembre mais au moni te ke ba renouveler na massacre makambo zo lobana ndeko tobele loba makate bato ba yebi ke MONUSCO za proche ya population zo sunga population ba makambo mais zo loba ke ko renouveler na MONUSCO o comme na langage ndeko Justin Bitakoura ba ndeko loba ke soki komika esika ba kenene makambo ko boma mapenda ne ya ka makasi po ba renouveler ka ba bongo bino bokanisi kaka Justin Bitakoura nde moto ayebi ya
te ba politicien belé ba ibiango ba koloba yango te par rapport à ba positionnement politique au mona ki te bande ko ya indo pesa soko ba sepela ki mingi na Monisco bazaki koloba yango bazaki plus na posa ko sécuriser pouvoir ya président Félix et non ko sécuriser mobimba ya peuple congolais. Président Kabila lobaki yango na siège na bango eboya ko twa bato na bino mbula basali na mboka na ngai plus ou moins 18 ans bilan na bango est négatif et bobo sanate que président Kabila président sortant ere wana utilisaki moi diplomatie akokaki te ko blesser bango pasaki na mabele na bango azaki na rancune makasi na bango makokai koloba boya kolongola fulu ya Monisco epai na ngai soki ezalaki kotia diplomatie te mais tolobi bato bazala bana ya mayele ezala te baza kolakisa yo sanza yo zeko tala mosapi te batala parcours ya oni na bamboka yonso ya Afrique apporta eloko esika nini bango batia kimia bakuti bango na tenue militaire ya FARDC na biso elobami peuple atelema lobi Monisco moto armaka ba ADF na Monisco moto protéger ka bango bakei ko kuta ba élément ya ADF pa na bango mikoleleki ba masqué basali eloko moko ba bimisi soko 8 personnes moko ba capturaki po ya koloba na itando ingeta bato batindaka biso bazali kuna na gouvernement central biloko wana ezeba montage ya bo mwana ya salité bakosala ngo lisulu lelo te ntango nango eseleka mais tolobi na bandeko bapoliticien soko bozeye mokonzi mpo bakonza mibali ozeye mokambi mpo bakambe mibali tolobaki awa bakomaka dirigeant te pour se faire valoir te soki ezeli kabo tata kelili kona satiaki na kati na yo mokomi mokonzi po bakonza mibali bolamu na yo ntina na yo kondimama na yo ezeli na bato yo zekokama mais ce que bapoliticien bazeli kokanisaki oyo bakufaka tolandi soko na butu ya mercredi na jeudi plus de 30 morts soko 36 morts na tongo akutu RF azo confirmer que bakomi 60 morts ingeta kona yamba ona mokolo mwalo na plateau ingeta bango pe TV5 ba balancer élément ya elenge mwasi soko bandeko ya Rogi ba kotira biso ata ba licence on poto tambola kinango ndenge nini ba kati bato metolo bato tuna na ino biloko wana babare ya République démocratique ya Congo pour ba organiser ta deuil national pour conscientiser bato il faut combien de temps il faut combien de morts il faut na mokolo ba boma 2000 morts pour tout ça la deuil national siko nani akosala ngweza l'état to basali ya nzambe ope lelo bazana bato bazokamba bazana kati ya population wana pour lelo to soyeba te le rôle de l'état joue jouer na kati ya makambo wana rôle ni pe basala nzambe pe bazo jouer na kati ya makambo wana Kinshasa lelo komona phénomène miracle tondi na église nyonso nzambe azosala azopambola mais soko ki na est ya Congo ozomona ke mukolo makile zosopana netambi banzila wana mibale peuple balandi bazala mayele basusu lobi balaki parmi ba conseiller ya président sortant Kabila lelo bakomi ko benga Rwandais lelo babalukeli mandoki po bakomo luka lisusu babenda bango parmi ba conseiller ya président Félix Tshisekedi qui dit que église est compatisaka te na malheur ya bandimi na ye po biso to kolika soko église ezalaki ko compatir na malheur ya bandimi mais lelo biso nyonso tolingaki to telema tolobi trop c'est trop nzoto nini kokezala na sengo soko mosapi nango ezeko tungisama na sika baba rezeple ba musicien ba concert ba $50 na zeko mona yango et ba publicité zeko leka c'est volonté pe yango yo ba zeko préparer yango na moni déjà ba autorité soko ministre ya jare famille si abandi kolobela le 8 mars journée de la femme ndenge ba kolata baluka ko salisa maputa au moment où na beni basinde bazé soko à 90% victimes mais tant que bango basi baluka ka bapesa bango valeur po nini te bakoki basangena po baloba po ya bolamu ya mwasi wana ya beni donc le 8 mars pe le roi pe ko notre komi pe ici quand le 8 mars donc bande ko basi bazona sona ngongo bakoki ko luka pena moye baluka ministre ya jeune famille na tina ko lobela ba makambo tali mais tolobi ezeko salema na miso pole ya biso yonso
ezeko salema ndenge ba ilo poto balobaka au vu au sud de tous. Maintenant nyaze koloba. Bato ba défilaka na ba débat politique, malamu baloba Félix a dissoudre l'Assemblée, te malamu baloba Mabunda a recadrer, mais motoni malembe to kenda na kosilisa. Omoni ba positionnement politique quelque part ça dérange. Quelque part ça dérange. Bandeko ya Beni, tant que baka Beni, bato musuma zeko kanson direze République démocratique ya Congo. Tous ces musiciens, parce que bundana nos négociations, ndenge ba kosongela ba production na mikili ya poto, awa ba concert eze, awa action ya masanga chaque jour. Bar nibe komoko soko ya lokuta soko pour ko trafiquer et yaki awa bar ko fungwama soko après 17h et kangama 21h soko 22h. La katsa kini bopeto. Mais tolobi biloko mosusu n'habite ba dirigeant ba monaka peuple eloko et salelo na bango to ba considérer ka peuple wana tango boze ko loba eloko eboyebi boko tika la kosala yango te yango to lobaka kozanga conscience kozanga fumuki mbango oze lokola moto aliboma oze ko kambema na molimo na yote ba yebike base ko lobela kimu mbopeto ndeko tambi na sepelaka oza la journaliste à investigation le kana matadi kibala ba mama ba bongisaka fulu po bati andunda likolo kendanga leka na nzila selemba wana pesa sufoti ya leta ndeko tobele mais na lobi tango ba lobi yo moko to ngozomona ke sekana peneta salito yo tandi po tse biloko te kila bandeko no mais na lobi ba swaka mbongo assainissement pa ya ba mama wana te omoni nazongi neloko na uti koloba tout à l'heure kozanga bofumuki mbangu eze comparable na moto aliboma molimo eze ko kamba yo eze molimo mopaya okolate lamba mokolate lamba ni okolia mokolia nini okoloba makambo nini mabulu ezea wana matadi mayo mabulu ya minene borosion ezea wana matadi mayo me bakire bakanivo batiki yango mopanzi isi fimbula mibale beta ezongi na kanivo yokolobelanga bato wana basali misala wana bazeba ba conscient tebe inconscient yango wana molimo ya Yesu yango wana molimo ya Mahomet yango wana molimo ya Bouddha ba religion importé na ba cerveau ya bato eze ko détruire boni bo kire ba kanivo botia na ba pusu botia soko na ba grand car bokenda ko boka na ba erosion o eze ko senga ata ekunde kota na kati po meka kosipa tebe batiki okoloba pe bato yo baze na ba konzi eze lokola mwana aze ko tambola banda sala ki zongo na elamba eloko liboso bato batuna kani yango mwana oyo azana baboti yango mwana batiki salite bo eska zena baboti motuna oyo bato ya mayele bakotuna na bamboka ya Afrika yango bamboko pese na ba dirigeant pona nini inconscience yango tolobi bato bazonga na bofumuki mbango soko leki na selemba ou mena lobi soko umeli wana yeba ke o perdre soko inane ya bomoyi mena lobi na yo solo wana o midjei ozena poison retardé sans oyeba ba téléspectateurs tozana ni kondomele bozo sentir émission ba ino to télément malgré tout c'est quand même et ça la passe comme on a moto moino lo lenga zali ko vivre lo kola kaka moto liboma na kati ya mokili yo zali na Congo central yo zali bisika ebele soko lingo rejoindre biso émission en direct benga biso na numéro ya WhatsApp 082 319 22 25 na bino bokozwa liboko na son nzela ya radio na FM ba téléspectateurs ba numéro za affiché ndeko ndombele Kinshasa où ezali siège ya l'institution ya mboka Congo. Kinshasa où ezali image ya République démocratique du Congo. Kinshasa où ezali esika wati ba parti politique nyonso bavanda meli. Lelo na kati ya Kinshasa, lelo na kati ya mboka Congo, toza na plus de 600 partis politiques. Kasi na kati ya ba parti politique wana ndeko ndombele na tema ina munoko te pona tuna mutuna oyoyo. Soki motoza na parti ki ngani songolo pakala akoza la fanatique ya président ya parti wana donc et asala mabe asala malamu asala contre mboka asala pour mboka ba militaire parti na etali bango te bango bozala kana sima na ye pona tuna bino mutu na pona lobi bongo ndeko ndombele mupepe moko lelo ye awa ya kosakana te ba misusu balo ba coup circuit ba misusu balo ba ko nager ozomona penza ba cadre lelo komona guerre aux appela lelo entre IDPS na PPRD lobby eleki ozomona ke bandeko IDPS ba pelisa ki moto bandeko PPRD pe ba pelisi bandeko PPRD ba pelisi IDPS ba pelisi kasi lelo
motu neza ba militant o baza na kati ya ba parti wana bazo yeba te rôle ya militant na kati ya parti politique vis-à-vis ya mboka na ye to eza kaka ke ba sentiment tribal to pe ba sentiment ba parti politique to pe eza ba avec ba kozanga koyeba to pe eza ba aveuglement moko bo lelo aveuglé bango baso ko comprendre te ni les autres kati ya mboka ni motu na motu lelo so défendre plus l'intérêt na des autres total na kati ya mboka ko finga na ya ba autorité eza suna ndelote malobe pe na bien de ko Matondo ndeko tambi militant à transmettre oyo bakotisa ye na cerveau. Na fandi na plateau ya ndeko tambi ndeko ndombele molobeli ya baindo bola muka na ye na plateau ya baindo totelema. Be mission na biso ya kaloko ba mapasa. Mais na ko défendre nini na ko défendre enseignement o na joye pa ya nsongi nzila. Bato bafandi na ndako mibale misato bazeye ko loba oh vraiment tel père tel fils ndenge ne songa nzila lobaka po ya bolamo ya bato ndenge pe mwana na ye oyo aleki asekoloba mais po ba militant ya ba parti politique ba exprimer sentiment to désir ya kolinga mboka mais faut eutana na bakambi na bango soko bakambi na bango bazalaki bato bazalaki ko bundela ba intérêt égoïste ba conseiller nini na ba militant na bango ba transmettre bango bazalaki ba militant wana basé bateau y a positionnement c'est-à-dire tozé na problème sérieux na mboka oyo bato basalaka eloko bayebite eloko nini basé kosala ah tokobima lobi moto nyonso azaki na cop ta lobi tokobima abimi ah moto moko soko lobi vérité des urnes mosusu lobi vérité des urnes lobi ezalaki tango papa Tshisekedi apretaki serment na ndako bato bakondanaki bato mosusu bakondanaki bato mosusu baapuyaki il ne peut s'appuyer apuyaki il faut ça qui vient na ngambo na bango ça qui leader na bango ingeta papa Tshisekedi akomi président na ndako or bango la Bible na drapeau bango bazalaki la majorité ya ba combattants ce sont des étudiants ba yebi que pour la président na mboko selon constitution faut prêter serment liboso ya cour constitutionnelle mais ba appuyer papa Tshisekedi po ezalaki moto na bango na avantage na bango aprêter serment na ndako liboso soko ya bato soko moi soko tuku mwambe bazalaki ba trentaine ekutu bino bobongisi na papier alobi makambo akomi président bongo lelo bakomona ngo pe mabe soko fayulu pe lelo aza komi benga président autaki pe kosala message état de la nation hier fayulu. Est-ce que vous comprenez embrouillement? Est-ce que guerre entre UDPS et PPRD n'a raison d'être? Guerre entre UDPS n'a pas perdu. Est-ce que c'est une raison d'être? T'es biso tokoli qui a té. Jean-Cé Salobaki, avant indépendance, égale après indépendance. Biso tozaki kolega la manaka nesongi nzila leki na ba etando presque yonso. Aze koloba ko changer ba dirigeant yangote cause. Ko changer ba dirigeant yangote ko bongisa bamboka ya Afrika. Banda qui c'est alaki. Côte d'Ivoire changer qui dirigeant. Burkina Faso changer qui dirigeant. Blaise Compaoré Bolimbi. Même tala nega ba benani la qui Blaise Compaoré. Yaya jamais peut connaître les qui sont. Yaya jamais kolobate. Mais le loba komi ko senga zonga. Et ça la kaka ndenge wana. Système ya bonne année passée kutu bien. Tant que tozaki na 2016 na décembre bato baleli. Et le Gaboli était mboko penza Kabila fa tant que tokomi na 2017 balobi bonne année 2016 écoutez Kibi. Tokomi na 2018 bato balobi malamu kutu bonne année 2017. Ndenge moko tango tokomi na tango président Félix Tshisekedi bato balobi tango président Kabila kutu malamu. Pour vous dire que mboka oyo soko tokotia mfumuki mbango mosika toko s'en sortir était. Ba dirigeant na biso bakokuta ka cahier de charge. O na cahier de charge wana oser mettre te ya mabele na yo. O na cahier de charge wana oser mo quantité ya bomengo na yo. Allemagne soka za la premier producteur na bois ni. Mais yo ya forêt équatoriale. Azana zambate. Azana zambate. Mais premier producteur à bois. Nzoka posa na bois foza na zamba. Te biso to zena problème ya kozana ba meuble na ndako. Ba milita ba iba makambo wana ndi kondombeli. Te tokoliki ya yango tolobi. Ba balobi ke bazo bunda pona mboka. Te ba dirigeant na bango ba transmettre ka bango sentiment personnel.
yango moni bato bakoti wana bamisombeli mapango na moins d'une année to à peine une année bazé kotonga ba immeuble bazé kokoka te kotala sakombe ya madesu ya petit peuple ya pauvre peuple et matate tikala kaka wana po madesu wana ndekoma mosuni ya population te mosala yonso basala ba discours yonso basalaki ba français yonso balobaki pendant 2017 ti sur 2016 était 2018 et ça qui pour la position ma pouvoir soit pouvoir Kabila Longwa bango bafanda bali donc nous on veut au soulever que le comment ba téléspectateur voilà le so ne comment lobby au lekiango pena mbangu et ça qui est très important quand on sait que papa tient qui seki d'apporter qui serment na katenda kunae la majorité de los babato nyonso bandeko nyonso bazaki na ngamu yo opposition na tango wana ba mona ki ngoza logique pesa malamu fala ke ndileka kana nzela wana. Mais les mêmes alléluia, c'est là qu'il y a 2011, dans 2019, et puis au Salama, on a beaucoup de martyrs, il fallait que nous apporter le serment, puis nous continuer à faire le discours à l'état de la nation. Mais tout le monde, une grande partie de nos soutiens qui les connaissaient, papa Etienne Tshisekedi en 2011, dans 2019, il a balu qu'il ne kofayoulou, tout le banini. Ne kofayoulou, ça a raison, c'est pour ça il est ngo. Papa Etienne Tshisekedi ne mutazala qui a raison pour ça les locaux wana, on n'a pas de makambo vérité désir ne muta gagner l'élection. To na papa Etienne Tshisekedi na de kofayoulou na bango mi balé, ba koti si protocole na kati ya mboka. Malobe pa na nyo de kondombe. Ngana lobaka ndeko tambi nzamba la ka juste. Soko yo sakaneli bana ya bato ya basi mingi na bomoi na yo nzamba ko pesa ope bana ya basi bato pe ba sakanela bango mona ndenge nini ozaki ko tsokisa mitema ya baboti oyo ozaki ko sakanela bana na bango ya basi ide pesa lokwa sepelaki na makambo mingi ya mabe nzamba ko pesa bino bokonzi bomona pe ndenge nini ezaki ko sala mitema ya bato bino bozaki ko nyokolo mais na lobi échanger tata Tshisekedi azaki ko sala biloko yo l'opposition peut mettre en choix pour na niveau ya politique ya tata Tshisekedi akoka compléter seulement na ndakote soko mondele te motalobaki na ina sima salela yango boye déclarer vérité de une na accompagnement ya catholique akeya sali bongo fayulu na nyaze ko tinda soko mondele te yango na mondele ako faire avaler yo di n'importe quoi akolobisa yo makambo ze ko maîtriser te. Mais il doit quelque part azeko souffrir na o ya lonaki soko ezaleli wana fayulu alobi ngana kopia yango po papa Tshisekedi aka modèle ba benga rapeke modèle na bongo papa Tshisekedi yango balata moniere te balobaka ngo azati alata ki moniere alata ki cerveau te alata ki moniere alati na cerveau papa Tshisekedi sikao bomona gaina moniere et suki wana te faire reproduire pe o ya zwaki matière azwaki papa Tshisekedi vérité de ciel yende président yango wana cerveau ya papa Tshisekedi te. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Pour n'avoir intérêt égoïste, il y a deux camps. FCC basé au battre là. Gâteau na bango. Il ne pèse pas côté à lobby. Bisopé ou ta soko la nuit de temps soko 30 ans ya ni na inoto liate. Si la bisopé to banda ko lire. Pour n'avoir intérêt à bateau moko songolo soko gouvernement à combien de personnes soko 60 soko combien de personnes. Basé pour faire souffrir plus de 85 millions de Congolais. Or, ce qu'on fait souffrir, la République démocratique du Congo, on fait souffrir l'Afrique. Si la population a chance, il y a quoi avancer. Est-ce que, tu sais qui est le bawa? Tu sais qui est le bawa? Ndekonanga, tatananga ne mwanase malobaka. Bato bakanisa ga soko ba faire partir Mobutu. Ne crise ya Zaïre et Kosila. Akendaki ko illustrer ngoli sou plus loin na sepelaka na eloko wana alobi ezelo zena motuka na yo moko soko ka kopesa ote suffisamment de recettes on le veut changer chauffeur aussi longtemps motuka no ezeki mbambala mais elle moko na kamo rappelle lo ye moko isusu alinga ko mape chauffeur ya motuka ngo ya kimbambala yenda ko yana na ye mutapesa liseso solo ye mutapesa liseso. Donc inutile de changer chauffeur ne sika mutuko na bangana ko réparer motuka yango lita ne songenzi na fumukusu kya muzalampana na ngola babongisa motuka donc motuka bongana mais motuka ndeko chauffeur to changer après te chauffeur to changer après nini l'élection que chauffeur wana zafu okokozwa grand chauffeur
Ozusoko tosa akumba sala na ba agence au pesier motuka ba bouger zemabe. Faut chauffer. En tout cas, akomona na te. Tina na ye ki grand chauffeur na yo ngana kumba soko mokonzi kingandi ngana kumba na ba agence e komona na te. Faut ba bongola ba bouger. Oh. Tozalaki koloba yango, tozalaki ko répéter yango. Yango ne kondomele yango lobaka nini? Topesa président Kabila sur 3 ans pour topesa président Kabila 3 ans, ye moto ndeko ne mona se me moto yaki na likanisi ya transition ya 3 ans. Po ba yeba ko bongisa motuka. Off Moukousso à l'époque déjà maintenant il y a moto qui n'avait l'élection c'est ngeli to yokan. Mais na lobby message moko ne songanzi la kotambola kanango partout. Il faut to yokana poto yeba ko bundana système oyo et yaka ko imposer biso. Ba dirigeant na biso bazé liberté. Ba dirigeant na biso bazalaka l'aise te. Pour ça na bango volonté na bango ko sale makate. Ba sala kande volonté impérialisme. Pour ba kuta ka charte. Yende kona biso oyo lobi alobaki motuka ezeki mbalamba lelo aluki atiki royaume akita comme président est-ce qu'il y a ko yana na versement ya malonga na motuka kimbamba te tokoloba na bandeko ya politique botala message oyo yene le kobino boyekuka message ya bofumu kimbangu ndeko zongisa bino ba maître boko sala ba dirigeant vrai na vrai sens du mot est-ce que vous avez comment te eloko okake ezalaka na ntango ya mobutu yango eze na ntango eyaki na ntango ya muse baministre ya mikili ya poto to ya Europe baluka kopesa ordre na badirigeant to na baprésident ya Afrique président Kabila kutanaki nango donc toloba bref badirigeant ya bamboka ya baindo baze biloko te barepresentaka eloko te pa ya baimpérialiste biso nde tomonaka bango bakonzi biso nde toze komona bango bakonzi mais bango baloposo pembe bakomona ka bango eloko te akobenga yo ngonga lingi tango alingi ba répondre à peine à l'invitation na bango na tango pe on peut balingi mais to uto mona soko plus de 47 dirigeants africains ba uti na Angleterre ba kute na reine ya Angleterre ba yambe mi pona bato moko ndengo na sommet salami te sili mwana mwasi oya kokani na basi na bango ndako aboko mona bango a considérer bango amoni bango neti mwa bana moko mikie ba ki ko sala mwa muziki na bango bazena ntina tamona bango et ça les makabongo partout soko président moko dirigeant moko européen ko se déplacer tala mobilisation ya misolo et ça kana bamboka na biso François Hollande yakao kota na Google tala budget mboka na biso na pauvreté na nzala to alaka nango mais tala mbongo to dépensaka fala ki batia ba peinture na nzila ba bongisa palais du peuple ba réflexionner soko biloko nini aéroport batia peinture po mwana ya Maria zekoya mais bango tango bakindaka na bamboka wa mboka wane ko bakisa nini po balingi ba yamba dirigeant moko ya bango déjà batonga déjà c'est tout à fait normal soki yo ndako liza mabizo ya mupaya yo ne moto ko zo ba disposition nyoso po mupaya sepela na ndako na yo mais soki ndako noza malamu ko sala so eloko te et ça logique ba dirigeant africain so balimba yamba dirigeant moko ya Europe ba se déranger à rebongisa ka ça logique de retomber ndeko tambi moto liboma afingaka pe moto normal alobi yo se liboma tala liboma oyo mais yende liboma omoni soko zeko mi pesa tort olobi po yo tonga te soko ngai na ndako na ngai parfum kotaka te fona pakola parfum pona zeko yamba yo moto ozeko yana sur la parfum to pona lingina yamba yo invité de marque yango ngana kotia parfum na ndako nango te omoni nazalaka na respect makasi na bandeko bapesaka biso litoi et je supposais ba retenaka quelque chose tango balandaka manaka na bino conflit ya ba politicien oyo ezalaka na Afrique ezalaka trop bien installé pasi ya loposo pembe peper da sali opposition te FC sa sali opposition te ndeko ndombele mais na lobi ezali lokola ndelo batia soko dirigeant moko parti mosusu ekoti na pouvoir parti ezalaki na pouvoir ekomi na opposition etikala ndenge wana mpona koinstalle climat d'insécurité ya libela na bapays d'Afrique donc ezalaki logique mpona bamindele ndenge PPRD alongwaki pouvoir
et c'est quelqu'un qui mbala moko qui est en opposition contre IDPS. Mais au moins il que bango bazangi moto ba kosale. Na fayu le za ko simbate. Bango bazangi po force. Soit pouvoir au FC ça c'est ko représenter les lots. Soka ça qui en opposition. Yamona c'est ko regretter na bato bazé ko loba. FC ça c'est ko empêcher président Félix Ekosala. Mondele motaze ko empêcher président Félix. C'est le FCC. Atchaki eliki ko defami solo na FMI pe na banque mondiale to lobaki yango na ba manaka o. Mboka nini ebonga na ko defa mbongo na FMI na banque mondiale. Te lokwa ba déficit te. Ba sotu moton etelemi. Etelemi. Vérité c'est yango wana. Mboko ezete na caisse. Ba assemblée provinciale basé na 6 mois un paiement. Mais ndana kamwaka même Moussé Kabila za iko loba ba vérité wana. Ba benga Moussé Kabila ba déficit 80 millions. À ce cas, alors biso qu'on a créé et pas va changer on a biso dans les châteaux ici fina benga bango na moins de 30 secondes toko sala monta bolingi bo defisa biso fois 10 wana Moussé Kabila ba uti ko mekango na Ghana ba defisa Ghana soko 3 milliards ay bisi bango bisi fina benga 4 barons ya mboka na ngai ba ko sala monta wana na moins de 30 minutes te ba politicien ba prendre ya ko solola na population na bango. Yango tolobaka message ya nesongenzi na fumukuzu kia muzala mpanda na ngola eye ko contre bino te ko botola bino si sete na bino te na monoko mais e ko conscientiser peuple po bino règne na bino ezala malamu soko boko ebisa peuple ke tokutaka cahier de charge oyo na oyo tokoki kosimba te tokutaka pétrole contrat ya pétrole ya Perenco okoki osimba te. Mais ba diriger na so ba yaka bazolo ba ke bato ba yebo ba aider biso ba ye basala mais langage oyo ata mukolo moko to ata militaire parti bo moi moke na ko moko ba ndeko pepe dem bolo ba ke ba mindele ba lingi mboko te ba mindele ba liko moi moke ba lobi yango na tango nini bango pe moi moke ba lobi yango na tango nini mais ça qui discours ba loba yango pendant 18 ans ya règne na bango pour président ça là qui ko souffrir alobi na même pas na 12 personnes ya ko sala na bango. Pour yazalaki na idéologie ya Mbuta Lumumba na idéologie ya Moussé Kabila m'entourage bazalaki ba critiquer l'impérialiste mais basi na bana ba FIFA kakuni bango moko soko ki loketu passe na mokusa kaka ya motu suke sali mokusa fo ke na ko kwanzela na Europe mais azotele mela impérialiste azeko tele mela impérialiste le londe balingi baloba ke mindele balinga kabiso te tango mokonzi na bango motu na banga zalaki koloba bazalaki wapi po ba appuyer to loba nini président Kabila na ba yakambaki muta kota ki na kanisa ça dépend ngobi ke bango ba kenda kabasi na poto mobota na ba traitement mais ye mokonzi na bango zalela to mona ki na mona yete. Mais justement, justement, tu as des problèmes idéologiques. Il y a un moment qui Mbuta Lumumba, tu as eu l'indépendance en 1960, mais l'élite idéologique était lavage à cerveau et Sengue Salem. Élite intellectuelle, il faut pas bongo la lolenge ya kotangela. Président Félix Tshisekedi a kokuta na bango, a kolela pas même pas na 12 personnes. Rumeur il y a 15 millions de millions. La prochaine année. Mais les militaires IDPS il fallait marcher pour l'andela des autres dans la Katianda pour Mokonzi Mboka, Ndako Moussala na Mokonzi Mboka. Et c'est trop tard. Mais voter que jamais de tomber. Et c'est trop tard. Au moins ni bato wana pe basé ko luka ba marcher pona nungu ezeko le kananda ko ya Mokonzi. Po bango pe ba continue inote. Oh. Ingeta. Bango na ino ba kotite. Soko bango pe ba koti. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Wana na kolobake loko wana ombalombala. Basé na fondement ni fondation ni bango basé na ngo kobakisa élévation ya malonga. Te bango nyonso babimeli na école moko. Moto ayebite po nini na komi mokonzi. Ye moko tia zalaka wana alobaka sans mondele biso tokosala loko te. Mabosani ke mondele nda déstabiliser bamboka na biso. Bongo moto bonga ta komi na bokonzi ata komi premier ministre akoyeba kaka sans mondele biso loko te bango ndenge baze ko wela kokota wana bayebi que po ozala mokambi ya malonga faut eba ko s'exprimer na français tale sika ba kufeli ba téléspectateurs bozomi penza ebele ya kolanda émission fait ya conscience penza to zomi penza ebele bino ba téléspectateurs ba numéro affiché ba obo so liboko na tsona nzela FM o ezana 89.0 ko benga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 za pe numéro WhatsApp to pe na 089 73 29 974
de kondomele tango zolo baboye belé bande ko bazolanda bino de komboka lobi bino to tele bana mesika ba conséquences nini kozana lelo ngambo moko bazosenga divorce ngambo mususu basa la réserve bazolinga divorce te balobi to tuna bino de kondomele soki lelo est arrivé tous les deux cas FCC na cash et kabwani divorce est comme consommé ba effet négatif nini kozana kati ya mboka pe effet positif nini mboka ko bénéficier na divorce wana pe population position na ye kozana ndenge nini na tango wana soki lelo divorce est comme consommé entre FCC na cash pour lelo zo mona lelo mingi la majorité ba ndeko bazana ngambo ya cash moto ça na tendance ya ngambo ya cash on wana zo souhaiter ka pisi mingo ba dissoudre assemblée nationale ba dissoudre ngo soki lelo arrivé ke ba to souhaiter te to que soki arrivé ba dissoudre ngo ba conséquence nini kozala entre cash na FCC pe population na tango wana a kozala lolenge kali na kati ya mboka ngoma lo pepa ina bendo bande ko bo réagir na ba numéro za affiché botinda ba mitu na nonde ko tombela za ako ya no la bino de ko tambi na sepeli po lobi mo ngo na français divorce ezaleli na bango mais tango bo utiliser divorce na lingi to zonga na ndako tata na mama ba divorcer avenir ya bana ibwaka mina nzila bana mosusu bako kenda ba sheke bana mosusu bako kutuka bako tela suki cause ya divorce pour na bango ba politicien tant mosusu nano ya enseigner bango te bazwaka visa mbango tango ba guerre kotaka toyeba kanzila ba bimelaka te tango toka ko ba français basé na ngambo ba américain basé na ngambo bako bimisaka ba politicien nanya yebi ndenge Jean-Pierre Bemba bimela wana ba soda basé ko ndongwana awa na Gombe Jean-Pierre Bemba sa bimaki divorce wana ya FCC na cash motako akofutela yango masumu et ce peuple pour ekobota crise pour ekobota crise to expliquer que ngona manaka na bino ndenge zalaka na 60 ko kabola mbuta lumumba na mbuta kasa to expliquer que yango ekobota crise oyo mondele akokokisa likanisi na ya balkanisation yango azekoluka bako sacrifier président Félix Tshisekedi balinga te po azelema na bango te tolobaki yango a trahisa projet na bango ya balkanisation aboya ko signer na accord à Genève mayele na bango ya mabe basala mayele na bango ya mabe ye mota dénoncer yango alobi to zalaki na ba fayulu kuna na Genève makambo ba misa ki biso to d'abord ba boto na bango na ba téléphone biso toze ko considérer bango ba grand politicien ba responsable ba tata ba père de famille oto toze ko mona ko confier bango mboka ata lelo moto azeko welela vérité désir ndeko fayulu ba boto la téléphone na ba Moïse papa na Mikie na ba Moïse Katumbi na ba Jean-Pierre Bemba ba boto la bango ba téléphone moto ko na téléphone était ba imposer bango ba signer makambo et de grâce président Félix abima mopanzi ya manaka wana et yango lelo azala prudent po mondele abomaka moto na likambo sala yele kakala do akanela yo c'est akanela ye basé ko banga po ba yebi ko si longtemps président Solotan Kabila ze wana et c'est sécurité à président Félix Tshisekedi moi ba ya na manjoli njonjo zete mais population solo ba ke président Kabila moto zoko empêcher mais de kondombe mais population ya église était population basambe kameta mola malamu fo Kabila kende fo président Kabila kende po makameta mola malamu yem tozo ko bloquer mokonzi ya mboko moya sala malamu ezate mais lobe l'équipe bango nde babukaki ba clôture ba sotu moto po ba seka lisusu échec ya ye président Félix population aussi longtemps ba ko kola na ba église ba ko développer bien conscience tolobi peuple azé enseigner te peuple azé former te peuple azé éduquer te yango tolobaki même biloko ba gouverneur bazé ko loba kine bopeto ya ko koka kosala bopeto ya kine te aussi longtemps ba cerveau ba tezena madofolo ba banana ko éduquer cerveau ya bato yango bolinga mosala mfumukusu azé ko sala exemplaire bolinga mosala nesonga nzila azé ko sala epanzana na etuluku ya bato pour faciliter bino mosala
biso na lisanga ya futuka fana pambu fidila biso na religion africaine to kolobaka molimo ya peto na nzoto ya peto na bisika ya peto kaka ne equivoque wana na kofanda na fulu sika moko te nga moko na kopeto la njonga njinga na ngai pon siku etangisi ngai botala soko mentalité wana soko siku wana efandi na population congolaise population yo soyeba molimo ya peto efandaka na nzoto ya peto alors nzoto ya peto bakolati sango boelongo bani bakopetola yango boelongo bani bakolesa yango boelongo bani sima ya kolesa nzoto yango pe luki efanda na environnement moko oyo c'est très bien assaini donc le quand on voit na salité ata to bengani milimo mabe ko kena ngo mais salité molimo mabete e okenda wana yo zena fulu wana kasi fulu wana nde molimo mabete ko makambo bino ka mutu weba ngo ba pasteur ba yeba ngo te ndenge mais ne songianzila zepa na biso ne songianzila zepa na biso mokobi misala ya 1921 zepa na biso boko yeba ngo biso ko boyepa na bango te boko tambola epai ya bangunza boko yoka enseignement mosute pon siko ezebe pa ne songanzila fumukuzu kia muzana panda na ngolo yango boko mona batatonnement na baswa disant bangunza le roi c'est roi sans royaume lobi alukia comme président sans pays lobi wana koluka comme PDG sans société lobi wana koluka comme chauffeur sans motuka lobi wana koloba za pilote sans avion confusion tango zangi siku nese mona wanza mais botala message ya ne songanzila cohérence babandaka na RTNC na radio vers les années 96 basé ko évoluer to komi na bané 2000 ba kei na RTKM ba yé une émission à télévision kumbela kumberto to longo wana to kei même une émission ya ba islamisé na canal Fitir connaître l'islam to longo na canal Fitir to kei na CBS to longo na CBS to kei na canal Ekin na Zoom to longo na canal Ekin na Zoom na kosisa ko tanga to tamboli nesonganzila simbaki bato ya religion potango wana balobaki eze religion azekola kabango sima ya religion tokokenda na politique bamoni tomoni baso ndenge basimbi politique sika bazaki kolaka sima ya politique tokosimba science trois pouvoirs ye fumuki mbango ya kana sika bakomi na eleko ya science siko bakomi na eleko ya science o balobaka makambo ya malamu umelaka te bandeko ba téléspectateur bozo penze bele na ngongo kasi tokobeta sete moto nyonso alingi ayeba makambo ndeko ndomela lobaka mukona mukolo ozala na Congo central oza wapi ba numéro eza affiché soko bengi ba orienter ko landele siko ozali fumukusu azali na bangunza presque biteni nyonso na Congo central na Grand Bandundu Équateur bisika nyonso za soko ko bengi na ba numéro eza affiché wana tokorienter esiko okende koyeba makambo oyo osiko mesemo nanza oyekola yango otanga yango ndeko ndombe tobele pene na suka emission so mokolo malolo mwa liloba ya suka mingi mpona bandeko na biso bamilitant mpe na bandeko ya bele ndenge baza kokufa na des autres oza na bapoliticien mokolo na mokolo une minute kaka po tokamba na émission matondo lokolo abosalela yango adage makambo ya malamu eumelaka te mais faut tolinga makambo ya malamu eumelaka yango wana elakisi ke tozali na mokili ya bainconscient makambo ya malamu il faut eumelaka tokoki koloba te ke makambo ya malamu eumelaka te makambo mabende faut eumelaka te tokobebisa mboka na biso na bandeko bayi politique na bandeko bacombattant na beni bandeko na biso bazali kokufa message ya malonga message ya ntina ezali te na ino kopanza ko dissoudre au parlement message ya malonga ezali na ino te FCC na kashe bakabwana te tobunda mboka na biso tueri wana na beni esila tobunda tozonga ba maître ya mabele na biso to gérer bomengo na biso tozala ba maître na mabele na biso ba homme de science tango otangisaka bana na etelo Jeanne d'Arc ozilaka nani atangisa yaki mpavita tango ozali kotangisa bana Pâques ozilaka nani atangisa le 6 avril 1921 tango ozali kotangisa bana Noël ozilaka nani atangisa bana le 9 mars to le 11 mars te tozali na histoire na biso tango ozali kobeta histoire ya Louis XIV ya De Gaulle ozilaka nani abeta histoire ya Mbuta Machwa ozilaka nani abeta histoire ya Vita Nkanga te
tolobi na bino bozé na secteur to na domaine politique na domaine scientifique tango ekoki motinda mi mokobi misala ya 1921 esongenzi na fumukusu kia mzala mpanda na ngola totala te na kolaka na ye ingeta mobikisi yonso molobeli yonso ya bato akolaka na bato na betaka na ebale ingeta ezalaka elekeli ya bomoi na yebaka ye azalaka pire petit ingeta azalaka pire petit mais et empêché te tata mokeli atia mayanti na kati na ye o azalaka soko semeki na biso ingeta ze semeki na bino mais empêché te tata mokeli apona ye lokwa mokobi misala ya 1921 totala mayeba ye nango na lekoyo ndentina totala mayeba ye nango na leko detina tata mama ndenge toyisaka bino kaka na ebandeli na biso émission soko landi émission ezaka na implicite okomakisa bamilitant bandeko na biso bamilitant bolami ndeko ndombele botala azalaki pole koleka kutu na mai etalisi basentiment ya balider ya baparti oyo biso tokomikotisa ezo mibenga militant okozala militant soko ozodefendre mboka na yo non soko ozodefendre babolamu ya parti politique na bino botala lelo este l'église est au mboka ba prophète de la nation ba TV to mingi boka ba miracle kana ba miracle o nzamba zo sala siko ba ko bazana beni bazo kufa wana bazaba congolais te ko bino ba nzamba zo sala pona mboko olani ne ko topele botale o sepela ki benza na émission na présentation za kinga inde ko na bino tambi koka soki na obeti na Facebook atambi koka to ko mano ba ami invité mokolo molelo za kinde ko ndombele botale moko ba pantisa ngope lokola biso na nzela ya cadrage to za kina ndeko na biso netimba kasi na réalisation de la biso ngala nef lumière kimia nzambe za na bino botika na bamanaka na biso bandeko baza na Congo central mikolo bozolanda biso bo retenir kaka mokolo na ndito bana koleka kasi o boza ana mboka Kinshasa tozali chaque vendredi na RTVS 1 na ngoma 11h pe chaque lundi 22h na RTVS 1 na télévision kasi fréquence ya radio to bana koleka chaque mercredi na 21h pe chaque vendredi na ngoma 22h zali 89.0 kimia nzambe za na bino tokotani na poso ezali